Qui ça na famille, nous t'avons tenu les dimanches na l'église. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Et oh, diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo ko misabiso na couple yango tous les malades écoutez qui n'ont Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango d'autres traité pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prêtre Bio Café et au sala chonjo te leng to melaka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Zambe. Tolobate. Biloko boy, tolobate. Zambe oh. Yo. Otani. Ozolula yaman. Ya yupa koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwese rapi okuma. Olingi osoma pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, y'a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo. Boke Banapirate. pour la COVID Sabamole, Nipende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pomade Awatoza, moi c'est un pas communal. Qui bokon. Na pomade Awatoza. Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Dimanche na église.
Na 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 Jésus nanga yo Bolingo na yo Yesu alola ye Eleki mingi na vi nanga yo Na yebite na peso nini Pona masosa lelinga ya Na yebite na futo nini Pona bolingo na yo na vi nanga yo Moto yazalaki négligé par les gens de ce monde On valorise ye nangolu na yo Tika na sanzola yo Sanzola yi Pona maswasa leli yo Yene ya bongi na lokumo Papa nangayo Jésus nangayo Makambo sali solo elekeli mayili nangai Okoyisi Goliate oya tele makina vi nangaya yae Esika nazalaki nani yango wakokaki kotala ngayo Kasi yo benginga opesinga elonga na yo Lelo na bimi molongi liboso ya banguna yango Papa yoza malamu Solo sanzola ye Oyo saliliki emi Lokomo ya bongina motote o Sena yo ya Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olongoli soni na bomoi na ngai. Hallelujah. Ozongese sengo na motema nanga. Hallelujah. Opesi kimia oyo mokili epesaka te o. Masosali na kokite kokanga monoko nanga Etumole masanzoli ya motema nanga yo Solo basantu to sanzola ye Yango sanzola ye Sanzola ye mama Bona libala pesi yo Sanzola ye abongila Yaya kumisa ye Bona diploma pesi yo Solo kumisa ye Bona bana apesi yo Solo sanzola ye Azamalamu yesu Bona guérison apesi yo Azamalamu ye Solo kumisa ye Bona promotion na ye Na mosala na yo Solo sanzola ye Bona pema na bomo ya pesi yo Kumisa ye Solo kumisa ye Oh bateleza se ye Solo sanzola ye Sanzola ye Makumisa nani Soki yote ayaye Bolingo na yo Yesu alole Eleki mingi na vi nangayo Merci matondo na yo